Mbote lisusu bande ko balandi ya to komo ndenge to mesina ko kutana biso na bino esengo eza ngai ya bakunde ko nyostu oyo balinga kolanda makambo ya kitoko. Lelo na liboso na bino na yebi ke lobi moleki bolandaki ngai. Nde na bate ki c'était betamaki na makambo etali bangombe ngombe na Congo Central. Ngombe na Congo Central, ngombe uti wapi? Bakoti nzela nini? Nani apesi bango ndingisa bakene fali na Congo Central. Toyebi mobulu ezo makuna na bandundu na grand bandundu. Arrivé ya bangombe. Awa bakomi na madimba baleki nzela nini? Baleki nzela nini bakoti pe nzela nini? Nani apesi bango autorisation bakoti na kati ya Congo Central. Ba Congo. Yango na lobaki boyi. Awa ngaya koloba bakozo batuni sozo landa ngai. Bo landa nga pe na bokebi nyoso tu. Ministre intérieur provincial ya Congo Central ko landa ngai. Congo Central e ko landa ngai. Ba Congo bo fongola miso. Eloko ni elinga na Congo Central. Awa to tanga bana ba ibembete bandaka batu ba village oyo eza sandi ezati na Congo Central. To yebi ndenge makambo ezo banda. Makambo ya bangombe. Monsieur le gouverneur, son excellence, tu as besoin d'explication na yo. Beli, ba député provinciaux, nationaux, ba sénateur ya Congo Central, silence radio. Ezaki makambo ya onateur ya port. Bien nyes mo telemaki awa. Port, ba teki Congo Central, ba teki Matadi tekami. Ki seke da lingi Congo Central te, ki seke da sali boye. Awa bangombe, ba apparaître ya Congo Central, silence radio. Ba député national, ba député provinciaux, kokis, bozawap. Silence ya. Boke ba boye ma complice ya. Na bote kam ya Congo Central. Makambo ya onatra misise bimibino. Na ba député ba lobarate, o ba baba na assemblée wana. Ba lobarata makambo na Congo Central. Na kundi kule na sundi, bazoka kunda batu bibemela, bazu boatu, bate serikali likola boatu. Baka terema. Bozo le bate? Kadi kwa Matadi misise bimibino. Ah bangombe ba monani. Na batu oboyebi bikolo na bango na Congo Central. Toujours c'est la mention. Kokis, bon le batia déclaration Top Congo vide. Les réseaux sociaux vides. Ba députés nationaux, toujours la bosenga na binoa. Trop c'est trop. Kosa. Yiba 99 jours pour na moyibi. Mokolo moko ka kokangama. Toye awa dossier ya hôpital Voici l'homme. Hôpital Voici l'homme na hôpital centre hospitalier Kiala. Toza bona commune Ngalema. Bande ko na bola na bokebi nyosu dossier oye awa Mama Emerance Mindeke a elibiso la dossier ya mort d'homme. Mort d'homme et ça mi api la commune ya Ngalema. Na hôpital nini hôpital ya centre hospitalier Kiala. Hôpital Voici l'homme. Et ko apparaître ndenge na carte hospitalière na carte ya centre hospitalier Kiala. Na ko senga bola de émission on na bokebi parce que awa eza tribunalité, eza parquet, eza pe société. Mais bon on comprend que na mboka na biso Congo, tant de ba gouverner se prévoir. Oui, tout le monde ndako eziki kuna na loi ba école eziki na loi là ba. Gouverner se prévoir. Ceux qui ba manager asolo bazalaka, ba tout bazalaki na souci mboka o. Ba ngop la mode peut-être. Manque en matérialisme au sommet de l'état. Nezo salaki ba kufa pa ma nga loyenge. Et puis pour la bino zaka normal. Nos condoléances, les plus attristés, nos condoléances. Bon mais là nos condoléances. Ba mbongo wana bo ko se saka batute. Pardon bad. Maman Mbote. Mbote papa. Bonne santé. Santé ça bien. Tant aussi la massacre kombo na yo ba kombo na yo nani ba konde ba yebanga na lebi mama Emerance Mindeke. Kombo na lebi yango wana toyemo ko zala ndenge lobelaka yango. Kombo na ngeza mama Emerance Mindeke yango wana kombo na ngai. Nini ememi yo na plateau na biso to komo wapi? Na plateau na bino to komi wapi po eloko memi ngai eza mwana na ngai histoire mwana na ngai Mindeke Nicole. Betela biso histoire ya Mindeke Nicole. O akufaki non? O akufaki na césarienne. Na césarienne. Il faut expliquer biso Mindeke Nicole akufi na condition nini? Azaki na âge nini?
nini pe bomisi esika nini na commune nini mais ka ko relater biso histoire ba ko na balanda biso. Merci nga na vandi na commune Ngaliema na Ipeni. Mwana na ngai Nicole azana âge ba sentaki ezaki 16 ans et demi. Mwa oyo akufi na 17 ans. Siko azana 17 ans. Mwana ngai toyena mobali mo to vivre na to botani bana 9. Siko mwana oyo 10e na nga oyo na botani na yete. Aza mwana papa musume na yaka na sangisi bango na bana na ngai. Bana na ngai balinga ke mingi. Siko mobali to bwana ye asenga lobi mama pesa nga mwana oyo to akovanda ne tema zwa ke peka lokola bana na ye po ye mutu pa amema na kibebe boy. Nga na bina mwana ko kende te papa sengi pardon pesa nga mwana akovanda pa na ngai. Nga pe na ndimi motema bo mama na kisisi mwana bi mama tikala kene ko sa isa mwasi ya papa. Abo ite ke mbanda maloba ke ko sa isa ye. Mwana pe na pesi mwana ke ona na prince ala luna delvo na mission ya sekuna. Mwana pa ke ko sa isa papa na ye. Mwana bandi ko sa isa papa ko vanda na papa eleki mwa ba mikolo boye to mona bazoye la biso mwana moko na maboko na moto ba lokoti na Ipeni na parking na Ipeni tellement biso pe to vandi na wangu wana kana terminus ya ba moto ba yebi biso nyonso tobi ndeni ba biso mwana bo nini mwana sa to kuti Nicole babwa akoyibo na babwa ke na Ipeni na masikita ana babwa ke Nicole na Ipeni ba drogue ekutu tozi mwana tina voici l'homme esika papa moboko le wana salaka Nzao Patrick na voici l'homme toke na mwana ba perfusion 3 jours tobimi aletangu tobimi mwana azongi normal ndenge zaki abandi ko expliquer biso keke moto mwana akomi na zemi zemi nani ase droga ki ona ibite me nini na zongi muna bakanga kinga na mona kaka mwa mobali moko boye aza mwana ko lipangu ya papa na biso ya papa na bino ça va to vante bon lokola mwana komi na zemi azongo na lipangu papa ne pa bayer mwana bayer papa na ye to koma to tuna papa na ye to komi to tuni papa Nzao Patrick mwana to moni mwana zemi siko esali ndenge nini po yonde papa muto benga mwana ko vanda biso to ko sote premier to ke ni ba mona famille wa ba za bayer na yo papa Nzao Patrick abandi ko yebisa biso boyeke bolanda makambo wana te mwana sa komi dana zemi botikela ngai moko nazo ko se ranger makambo oyo d'avance kunde eza bo mwana aza mineur na fundi dossier oyo na mbata mikanda nyo se pa na ngai biso to lobi na mwana ngai mibale la kisa ngai mikanda l'acception mikanda no te botikela bino bovana bino ayaki na maboko na ngai mona kolanda makambo oyo lokwa toki ka fundi na mbata ya delvo to tiki na biso mikanda nyo se za bi to tika mo ka tita problème to zongi na biso kovanda nzoka ya azui mwana apese pa na ndaku ya mama bokilo epa ko lipangu na ye bazo ba lipangu mo bango nyonso ipare tinde to ka futa ka ndaku sute apesa ka mwana afunda le peta ko sa biso siko biso to bani ko sala bakete ya mwana to bani ko mimene bakete le mwana mbali wana garçon wana akemi azo mwana te so biso te azo mwana te ko mona shadow azo mona na te se biso te oh mama banga binga pe azo mona shadow te ngape na luka shadow siko ndenge nini bona lembi na vandi na bisko papa bango Nzao Patrick ngai na pesa ko mwana na ngai na motema moko na kimia aza mwana azaka mwana nde bani so bazali yangabi ça va si ça dossier mwana ngaza mwana mukia ko ko zo azemi te na ndenge ni mwana komi na zemi fo bolandela ye bien abi ko banga te na pesa pa bokilo na zo landela ye ngape motema kiti mwana nzoka lukuta tovandi zemi ekomi munene ko vanda ngana ke na otala mwana te na koma kuna te na kendaka ka na église na pesa mwana na ngai pa Yesu Masia nzabe batela mwana ngame mwana na soki aina ndaku to so bi mwana sikolo ndenge ni boyema papa basolaki deja na mama ya mobali na ngai basolaki bakamnyo se za bien alba ekuta ko benga bino afuta mukongo ya papa na mama nde bato ba Kongo basalaka ngabi bongo tizebe ko munene bote wala makambo wana esimba na onte moeza sute bazela ti yo kobota basa makambo teko vanda pasa kobote yakate mwana bandi pasa kobota samedi na 0h wana pasa bandi akende kina na to ebite ngana zesika mtu mais de suite à information bakende kina baleki ya mwana mbali wana shadow mais ye mama na ndaku wana mwasi ya papa na ye azaki na ndaku bazali pango moko bango nyonso papa alala kila musala azaki na ndaku te tindengi mwana wana zo benga bana wana ye ayoka ki aboyi ko fongola porte kangi mwana wana keno hôpital na ye esika azwaka soin na ye passe bandi balobi 4 cm mwana zabi ko bota bien to komi na tongo ya dimanche à vers 6h papa c'est compliqué 7h balobi ke faut to sala mwana césarienne to benga papa na ye ba bengi nga te wana nga na yebi na tenga na zaka na ndaku dimanche wana bonga mpe 7h na ke église ba bengi papa ni na voici l'homme papa Nzao Patrick alongwe voici l'homme aye
oh papa nza automoni a hôpital oza muke basa ka pesa césarienne te tozwa mwana tozwa billet ya envoi to ke na mwana na voici l'homme yango tozela ki oya na munoka papa nza Patrick abi jamais boke na voici l'homme te kuna za cher bosa la ka césarienne awa tina ko ke basa césarienne na hôpital wana muke wana na centre wana basa césarienne bosa la mobali pe andimi mama bokilo pa andimi bango misato wana biso to yebi ate eloko te tozana na sana église na yebi eloko te makamwa yo so eleka ti ba ko sala mwana césarienne mais avant ba sa mwana césarienne abengi na mwana na ngai bilet to amibale allo bilet papa olobini Nicole azaki na passe na butu ba yebi singa ka benga na tongo lelo Nicole azana passe na za awa na centre na Delvaux abi uzana centre quoi aza bien keke minute abengi susu Nicole bilet Nicole aboti mwa mobali mwana ngalo bi nzambe akumisama keke minute avandi abengi Nicolas Moumoete ka échanger ande nyo azo sene makila mingi bakeso makisa makila awezate keke minute azo benga bilet donc ba minute ka kotanga benga su bilet mwana Nicole akufi et ça qui passe makasi bande ko ngai même aussi nazali bosso na bino nazoka passe moko douleur ya kosakana te ndesiko ebakei mwana nga akangi motema sika osala ba bisi ya bouger te azana esika zo sala papa na esi azala ndoko abimaki musala alors eloko kamusi biso penza komemanga na kati esika oyo ya plateau oyo deuxième représentant ya hôpital wana ya voici l'homme kombo na docteur Marcel Lubezu ye babengi epa ya papa mwana wana Nzao Patrick avant ke basimba na mwana na bolimbisanga na bosana kesikana babengi ye bandeko batuni ye abengi atuni bi papa Marcel yako docteur Marcel yako sungangai na sana kamo kwa za urgence docteur Marcel kanyi oya mwana na ngai docteur Marcel alongo atike sika salaka aeti l'hôpital wana baina mwasi na ye ti mwana ndenga kufi ipareti bango bazalaki wana tanga moni mwana kufi docteur Marcel wana ya voici l'homme abengi ambulance wana biso to ebitenga na ndaku na uti église abimi na ndaku abengi ambulance asigné papier na nini ya ambulance mukanda ya ambulance ya voici l'homme mais eza hôpital ya voici l'homme te longoli ambulance kuna aina ngo ti l'hôpital wana sika mwana nga Nicole akufelaki siko azimukanda à partir à couler bimi kende si mutu akufi na voici l'homme mais na voici l'homme te mukanda faut pas que tu la mort que uti la voici l'homme so mwana nga bila tu habiter na mwana makambo clarté est-ce que Nicole akufi ba kufite na koma na mwana nga pale azui moto mbala mo ti l'hôpital wana akoma na hôpital ye docteur Marcel ya hôpital la voici l'homme akamati mukanda ngo apesa pas bila tu simba bien d'avoir yo komima corna na morgue siko bilete ya sino moni ba soda côté ba bato ngange mona moso kufi ba soda ba ebele ya la police ya prince ya la luana toki moi mosi mo akufi ana yemba mo azu billet d'avoir wana ya mort keke na mort ke po uta voici l'homme akati yango abote aboka mwana nga bilete akati yango tanga kati yango allez amisi bilete tobo ya réputation ya hôpital ebeba mwana akufi na hôpital na biso voici l'homme te si to pesi papier esala mabe ambulance pe ezonga zonga ambulance papier pa kati yango allez baye wana mwasi ba telemi balandeli baketi bazu même aussi ba soda ba sécuriser hôpital wana eloko pezo kamusa ngai makasque ba sécuriser hôpital wana na ndenge nini mwana na akufi na hôpital na ete ya voici l'homme te bango te yepe na hôpital wana zo ba te za nini hôpital wana après siko biso to vers ba 17 ba benga ba bi mwana kufi to na kuta corps na kati ya bisi na biso azo mona mobile na ngai to bota na Nzao Patrick avant de libobosu ya ba na bisi mwana ngai laliwa na tuni mwana alali bi kufi te bino bo beleka kana sima bota tena tela lo mwana ngopo nazoka mwana kufi mais lokola mutalali azipela mama moti la miso lingina mona ete biso to voya na sima to zolela kaka to komi na sana na subi sur place bandeko na ngai nazokoka te nazana ngo bozo mona te bandeko na ngai na subi sur place nazomona mwana azokota na sa mwana azokota na nini eza nini mwana baba zokote na kati ya nini asali nini abeli nini eloko te mama mwana mobimba eloko pe la kisi ke mwana basele césarienne to monite bakoti mwana mort ya sana to ye moko na mikanda na ye papa Nzao Patrick ye moko na mikanda na bite mikanda le utaki wapi azotomba ka mikanda likolo boye biso to kota na kati to ta mikanda lingite ye moko ka kikuna le kisi mikanda azobenga kwiti na mutu ba muto bimi boye to bima comme ça to kende ninga na te ba longo mwana bilamba te ba kotika mwana mbala moko tali bo mwana eza ko vimba loka mutu aza zemi ya 9 mois ndeka izalaki ba koti mwana to kei
toye na bisi ya njela wana bazo binga benga siko ngana zo boka zo basola docteur Marcel ya na okila zo la kimia ni nazo comprendre tout siko bo sola docteur Marcel azanani wa docteur na voiture pour na libo kina sa mwana si zale na voiture la mitote o docteur soutenir ngai bakadre ngai boy na boy azolo ba makambo belé to tiki corps ekoti na morgue biso to vandi deuxième jour wana premier jour eleki deuxième jour maman ebisinga émirance likambo nazo monango clarté to kaimba mo Patrick nza Patrick abengi biso abengi ganser nanga allo mama yi na lobi boye to kende likambo se komi déjà na parquet likambo longo la e komi na parquet mais babenga suna koma na bukanga lonzo o eza na ipen mukonja na ipen pa commandant suka ipen siko to tuni e komi kuna ndenge nini biso to fundi te nani akomi sima kandoka docteur Marcel wana azo tinda kende na parquet kende suna bukanga lonzo te akone mais na ndenge nini azo batela nini projet les années na bomo ya mwana na Nicole eloko nini asaki na bomo ya mwana Nicole po azo landela makambo wana ajisika zati biso moko bakolo ndeko bakolo mwana to ebele kote to kakako akiko kwambome mwana oh baki kwambome mwana mobala leki nanga lobi te fonga la zala esika bakombome mwana wana bakei na famille mobali na papa nza Patrick bakomi esika wana bakota bambome mwana babimisi mobala leki nanga na baki ko bimate babimisi mobala leki nangai baleki nanga babimisi babengani ye soit que bambome mwana basali mwana nyali bazongisi ye mobala leki nanga aina ndaka bibiso to moni klenga na moni clarté mwana wana esela loko mo basali mwana wana clair ezate babimisi ngai baboyinga na kota na kati ya morke wana balobi munde ko moko te ya mwasa ko ya kota na kati ya morke wana soki baye biso mo tozo landela dossier otozo na ko isida bambobe mwana zabie basali autopsie mwana zabie siko autopsie basali eloko ni bimio mwana kufeli eye banite tito vandi to komi ko landela kaka dossier oh ya zo landela koti biso no to landela ya zo landela dossier na parquet tilelo ake na parquet pesa mukanda oh biso bite et bien comme il est la troisième semaine tout ça peut la montrer le bel habit tout ça peut la bon côté bébé yo atiki bébé il y a troisième semaine bébé la sali une semaine na bébé au hôpital bébé alinga kaza la te pour er maman akufi mwana nga mobali ayako kota la kacha sali wana chambre akuti munda moko donc ba pour l'économie ya muke akuti mama mwana ebembe miso kofonga boya akufi na mbetu mususu batie mwana oyo bebe azolela mutaka bebe azolela bebe azoganga mutu akozwa bebe azate batu nyonso bakimi badorte bakimi mama landanga na bokebi na yo ki ndongo pesi préambule na yo ndenge expliquer batu likambo o ememi yo na tokomwa télévision landanga na bokebi nyonso o répondre na mituna na kutuna yo OK mama mais bande ko na ngai na kosenga na émission oyo ministre ya genre et famille maman na biso ya tolérance violence kalufungula maman na biso ya violence dossier yango mama alobi mwana na yo azwaki zemi na 16 ans demi yango te mama yango papa mineur non mineur akufi papa donc meurtre plus viol donc des infractions oyo couler na kati ya makambo bon na ebite ngana za nga jugité donc on est que ça na bande koyo ba kosala musala na bango ba yeba ke eloko ni elekaki na ebe mama yebisaka nani e bandaki ndenge nini mobali bokabwana na ye déjà ye pozo mobali mususu boti mwana e bandaki ndenge nini opesa ye mwana abandaki ko subsile mwana na za mwana na ye to abandaki nga bozonga na mekana ko expliquer biso pote ba makambo lekaki na kati wana merci pour la motuna papa mobali tokabwanaki na ye na bana po mwana aza 5e na ngana 4e tokabwani akimi asundoli bana papa wana ye azwinga ito boti na imona na Nicola bandiko boko la bana na nyoso akutaki ngana bango 4e wana vrai bota 5e to boti na ye apo mobali wana pe ayeko kende na ye natikali ngana bana wana mais yo le bota uzana bana 9 non kasi zela te papa na ngai to boti na 4e ye mobali wana kimi asundinga na bana Patrick nzao Patrick na kebota na mobali wana muso muyakana mwana na moko Nicole ali papa wana bandiko ko seni bana na nyoso to banyoso vanda na bango Patrick nzao ye akuti papa wana benganya bikende mwana aza mwana na yo tendenge nyoso suteni bana na ngai ya yebisi mwana aza makila na ngai tala bana no 4 bango baba no bazolela sima ya mwana na ngai oyo après papa wana pe to banyoso ba discussion ya makambo lekebele asimi jela akei nde tozonga tina papa wana nzao Patrick après to ko bota su bana wana na ye ko sa ko 9 na ye bana misusu na sima ya Nicole wana busali 9 tsali 9 bana après na ye kufela bana misatu
ndenga bwakaki bana sundola bana kolesa bana te kokipe bana te nga na bite soki nalobi kena suko luka mobali mususu na mibomi bana na nga mupela mibomi na luka musaki boy na bandi kosala musaki boy une église à la borne ya ipen ndi kosala musaki boy ya kiboni babali pe kosunga ngai na pasteur Jacques Verono akufa mundele wana abali pe kosunga ngai opala ndeki pasteur Jacques Verono pasteur Dalo akuma Philadelphie na Gombe ye papa na siko sunga ngai kaka tike ngai te bana nga bakoli penda na église pasteur Jacques Verono mundela la borne na ipen na sala 10 ans kuna bazoko soutenir nga makasi ayebi ngai mama monika to akufa yo sala na ministère du plan ayebi ngai pasteur Blaise to akufa ayemba nzoto na ngai ayebi ngai akufa mutako tana na église à la borne pasteur Dalo na mama ona alo baso bazali ba mona ngai fo balela po bango nde babokoli bana wana makasi papa sundoli bango nyonso bana komona mo banani Bilette oto akine Bilette grâce ya exaucier Moïse na Nicolas utiko kufo Nicolas ba misu ba kufi OK hôpital oyo mwana kufa iko mona ngone hôpital mwana kufa ko mona Kiala centre hospitalier Kiala deux places mwana kufi siko hôpital ezongi ko sala to ezana no ya kangam bon loko ani to vanda ki mo muke to banda ko ta l'hôpital 3 jours et fonctionnalité siko mwana nanga mobali alobité hôpital ezo lobelo côté ko reumeli na kati ya morgue moi ça botisika to rosa ndenge ni biso pe eloko te makoki te mwana yo batikeli biso lelo miliki donc moi été tout ça ndenge ni na ke lokota non hôpital wa soki zo fonctionner na yeba po papa lobi ke ayebisi mwana nga ke hôpital wa zo fonctionner te et si to kene kuna funjango pona to funjango na bukangalozo ipeni eloko kule komi na parquet wapi mikanda zali na kolakisa bino bongo ndenge ni biso ngo bakolo mukolo mwana na yeba makambo te nde sika mwana nga koma kikuna a vérifier bi image pe ezali po azate lelo ayete ba image ezali nyonso mwana ke ko vérifier ku hôpital e fonctionner asali je le comme si aye ko sala sa bibi examen a côté amoni ba minga nga nyonso normal na pona nini tangu bino bomona ki mama zilana tozona état de droit mwana na yo ba botisie azalaki mineur pona nini yo keleki mbango na la police te to la tribunal ya ba tribunalité au funda olobake ba policier to la police botala ngai mwana na ba botisa zali mineur mama oyebeki mibe kwa l'état te merci papa na yebi mibe kwa l'état makasi epekisa mina kobalisa mwana wa azali mineur to mineur siko eloko sama ki bon papa alobi ke to tika ye moko esa fundi déjà na la police yo eza na Delvaux na mbata Delvaux azadi ana mikanda nyonso basolu kaka mwana mbala onso baluke ba mone bakangi après ayeko benga biso kolozemi komo nene Shadow yeba falika na lalu kuna bavani na lalu pa ngodo Bayer ya papa ya Mzao Patrick mwana Bayer ya papa Mzao Patrick mwana na ye OK bongo tango mwana kufi pour ni bokena na niveau parquet pour ça de mort d'homme mwana kufi basundele bembe batu ya hôpital no le bakimi pour ni bokena avant balongo la corps bokena na parquet ya ko saisir na dossier bongo balongo la corps et là on est là qui précipitamment bongo na kana corps bo so mutu kuna kata bis bokena merci biso to na kati ya tuba 17 sangwana ye to na kati émotion mais papa Nzao Patrick mutazaina na makambo ana nyonso tangu corps mwana kufi azuba la police wana ezali na moment o na minute to ba ezali ezala ba photo ba image nyonso ba yaki ko sala nyonso batali bakangi ba photo makamu nyonso batalaki eza wana baza ba témoignage nyonso makamu ne mwana kufa ya lalu wana donc comme ati na la police bazana makamu nyonso ba video tout mwana nga banda ko kanga te po somo liwa mwana leki na tikeleka misu wa kotanda akata motema mais makamu nyonso ezali na la police wana ba garçon batimsu ba pembe no ba filmaki mwana ba ekuta mwana ba bomi mutu akufi nde mobile mbona ngabi tika ko mutukisana na zaba mikanda nyonso la police pesi doit balonga na encore pour makile pandana ki na sali mobimba akoyi ko pona bazwa ba kena ko tsona na mort ye mutu ko pesa doit balonga la corps to la police abi la police mutu pesa droit wana ye mutu le papa to so na bino bien donc papa Nzao Patrick ye mutu le la police non ba police de ba biso ko la corps ye mutu le ayena mukanda bo azapela mikanda ngo mukanda ngala tete na maboko na ye mais c'est Nzao Patrick Nzao Patrick papa donc mobali ya mama Emerance Mindeke soko ko sunga biso na besoin na plateau o ko éclaircir biso liwa ya Chantal Mindeke nini ebomiye parce que mama Emerance akotanga toujours kombo na yo na Shadow mais ebandi boni coïncidence nini mama hôpital o tangi ya Voici l'homme na centre hospitalier Kiala mwana na ya kufi na centre hospitalier Kiala mais hôpital à Voici l'homme et comme ndenge nini itanga manakati ya malobana
papa nga moko biso mo peso lekela nga moko ate biso nyonso donc quartier mobima même l'église on ensemble ils ont lekela biso comment ekokoma na kati ya voici l'homme eza na bit nini eza na relation nini ya mwana ngai kuna kutu bana nga moko na boti nza wana Patrick aboti bana muchopo na ye papa na zolo banzamba zoka ngai na kendaka kuna bazana baseti examen ba pesa ordonnance ya ibisi bango bo pesa mama na bino bo komela mama na bino ordonnance so mino kisi to kabola bongo nza wangu kuna sala nza opadi aza chauffeur ya akumba ambulance na voici l'homme chauffeur simple nanu kutu te ambulance et même ata mukondi moko boyaza wana mama na kufi to mwana kufi bima kaka bo jamais ça passe makambo ya Chantal ndenge et bien makambo Nicole papa et bien makambo Nicole to comprendre likambo ngote nde toza donc tozo ko to blé to comprendre ngo moloko meminga po toza blé to bandeki dans le peu bo to bakite le ko ndisi makambo ko bo ye deuxième nani wana na kuta docteur Marcel Loubezu Marcel Loubezu aza deuxième Marcel Loubezu c'est le deuxième représentant kuna na voici l'homme bisamuki azala mwana bébé ayaki na mwana za 3 semaines nan donc émission oyo eza malamu mais ko sabi bande mususu pasi mama aye awa po aye kosenga lisungi azina pasi azina muta kosunga ete azoye bate akokende wapi akende na la police akende na tribunal akende na parquet to akende wapi bino pe ba avocat bo kolanda biso bosunga biso kokomela biso to continue na mama kuna na bazuzi o amotea malamu o ba kosunga Congo yo kolanda émission o ya mokolo malelo komela biso to continue na mama bazonga na batwa na bango mama sikoyo ndeko Marcel deuxième personne voici l'homme papa to excuse to kende ki no to tika iboete poza ndeti to stundoli mwana po akomi ebembete azaki mwana kati na biso to kende ki nanu ngai na mwana nga bilati tina babenga ngo na nini le bakalika na Lizadel to komi na Lizadel ba avocat na sengi biso $50 po ekoma makambo kele mbangu na parquet to lobi to ko $50 nga na minute na zo sala te na beki tension na sika na zo $50 to fongola nini dossier po kele mbangu na nini na nini na ngalema kuna na zala ngo te papa bolanda katala nini ko elibiso tala mwana yo to la kiti bango photo tala mwana to ko sa ndeni mini ka pamba to zo souffrir Lizadel basindoli bino balobi to luka $50 ba fongola dossier kele mbangu kele rapide po kele malembe te Lizadel ezali ligue o elandelaka makambo itali violence to zala kikuna ya bana na ya basi naka encadrement parce basindoli bino to zala kikuna même aussi lobi peut pour la vato yawa to moni mo ete to zala mbongo $50 te to lobi te to miya kaka awa po to moni to suki to e bande ko les mo nga bandi ko luka ga chercher ti ay ko mona nina ya numéro ya bino ya ndeko les no moni to albi $50 ya avocat lui $50 pour dossier que nemba ke malembe te to bibo ke to mbango to zela ko tina minute to loba mwana atali 3 semaines na kati ya morgue sali 3 semaines biso pe na to ke otala ko ya sana morgue sana donc médecin général sana sanatorium moto ako gérer morgue sana to ko yape kuna donc ndeko na biso lobi ndeko na ndeko Nicole mindeke Nicole corps na ye na morgue sana mama na ye yeyo mwana po atiki ye azali awa donc ça dossier moko et peu mystérieux to ko ya to vérifier si c'est vrai corps ya Nicole mindeke ezala morgue sana to si bakundi yango mais ndeko Nzau Patrick yoza chauffeur na voici l'homme yo na memi makambo nyonso tozana bosenga na kwa ndeko na biso na docteur Marcel docteur Marcel oyo uzali bongo ndenge mama zoko zo ba numéro 2 ya pisa la voici l'homme yo peut expliquer biso boni muda kufi na centre hospitalière kiala yo ko apparaître na salle d'op ndenge ni mama zoloba mama zoloba yo ko apparaître na salle d'op ndenge ni ambulance ya voici l'homme et comme na terrain ndenge ni mama zo kamwa ki ambulance wana même batu ya hôpital voici l'homme marabangote ba cadre mais moi nous akufi na billet d'envoi hôpital et qui est la mort qui a voici l'homme billet d'envoi aux maman na hôpital na mort qui a voici l'homme ba senga billet ba ko malade dans place moi na uti billet wana comme ya voici l'homme et salami ndenge nini comme ya voici l'homme yango ne ba question oyo mama ko bituna awa na biso mama lobi ti siko za l'évangile te to le bango amen to liaka pe mutu yangu to liaka mutu yangu la matemi mibale soko za version na yo bande ko voici l'homme na mama
bandeko balimisa biso mama mona kolela donc mona 3 semaines esalama yimbula boni esalama même konini esalami dimanche le 2 dimanche le 2 wa lelo comme 3e semaine to comme 3e semaine donc le 2 avril esalami dimanche le 2 avril nalingi tolanda dossier oyo na bokemi biso nyonso solution ezwama toyeba eloko nini ezoleka na kati ya mboka na biso gouverner se prévoir ministre en genre et famille badossier yango pese mi libéron mama côté na plateau c'est du sérieux tant que ozoloba bato bazosala basambla ministre en genre et famille tolingi tomona implication na yo na dossier oyo honorable Christelle Vuanga présidente ya genre et famille commission ya genre et famille mama yo aya na mwana ya 3 semaines mwana za na morgue ya sana misolo pa kokunda ye ezate mbongo peso ki ya kosala matanga ezate mama ye moko boyoke asalaka musala ya aza bonne na église la borne yango aye on a mis de la matation aye koluka suite solution favorable mwana na ye na âge ya 16 ans demi azuzemi babotisi viol mwana ngo aboti akufi na centre hospitalière Kiala centre hospitalière Kiala eza bongo na route o babengaka ya lalu na lalu kuna moto nyonso ayebi hôpital oyo mais beaucoup mais commune ya ngale so ya ngale mango ba beaucoup mais so pe ba nomination moko donc eza passe mingi ko sa be mission boy mama omonno yao la lingi hôtel ministre à genre famille ministre à genre famille au PC message na makambo komelio otali la police o s'occupe na makambo otali violence parce que moi nazaki mineur et puis otali institution au bengi présence de la république baluka solution parce que ngala zaka on dirait pont na zuyo na tio ba konziba mona ba bavir o zesa na mboka na biso Congo modèle ya violence parce que biso mona makambo lekana ba est na bandu ndukuna mais na ba Congo peut oser la mususu mais yo yawa violence salami on ndeko shadow asali na mona na yo a complicité na ex na yo ne to benga na kisasa pesa message mo concret na yebi pende ko voici l'homme ou à l'église non mukolo na ngoni mais yebi ke ya za kadera kitoko makasi e bon na kadera pesa pe message moko so ba ko ya baluka yo bazo solution ndeko na biso ndiko akunda na lengi moko ya malamu parce que makambo ne no tanga Maxele nzau kiala de exemple malamu nzau Patrick za malamu te pesa message moko na la bible so mama na mama ministre o asala atala ma jari famille otali maman atala ma violence la police apo que institution présence de la république autant c'est bon cas komelio na souka on la message directement par voici l'homme ou aye moko asa pasteur maybe yope au lobby ko sala kan église alors ay banene ko solution pour mon absa kuna manenga kini tala caméra nazana mingi ya koloba lobanga yi mama Emerance ngai mama Emerance mama ya Mundeke Nicole ya kufi na César nazana na mingi ya koloba te mama ministre mama Jare famille na ekotike le problème oyo natali so likambo oyo ya mwana na ngai akufi nazana makoki te ya kokunda mwana nazali kosala kiboyi na labor na sali mingi 10 ans lelo oyo sikre malade ya sikre na tension ezwanga na nzoto nakoka pembe na moto te nakoka misa makasi te tala kilo batikeli ngai ya bebe oyo aboyi kolongola zeli mandimi abota bebe oyo en tout cas yokelanga mawa boluka solution na makambo ekomeli ngai 3 semaines mama na kati ya mort que moi ça boti 3 semaines tozo que le dimanche 1 mois ezo simba vraiment te mama nazala mbongo kunda mona te na mbo pa sa matanga te naza pe le côté ko soutenir bebe oyo miliki nyoso miliki azomela euro wana za na 15000 na supermarché 17000 azomela ngo dans le cola mai o da 6e manzanza bouteille nazo somba ngo la okokate mana bana balala nzala mbongo mukiba belinga na sombele miliki nazokoka te mama kotika ngai toza mama moboti bosunga ngai na kokite yango na yepa na bino pesi message ba mama watali violence azana kisasa na kalifungula mama la police watali mama violence tanso makambe comme la gete la police ba gérer makambe ndenge na bango mama ya Nicole yo auti kokufa mi na auti kokufa na lobi boy na komiselio mama mokonzi message oyo etali asunga yo yokanda mama zala kimia
au lobby na yebo maman oui na yebi que maman okora maman otali maman yo kati maman otali yebo otali c'est maman na yebi otali violence moi na ngai baboto c'est na âge moké et puis akufi atikeli nga charge la ligne justice c'est salama na yeba moi na akufi pona nini na boyi moi na ngai ndito kuli moi na ngai makambo ko loba yango wana na télévision yo mo loba yango maman na yebi ke yo otali makambu oyo etali violence mama talelanga makambu ya mwana na ngai oyo mineur oyo bapesi ezemi en plus babomi ye mama landelanga makambu soko okaki yango te sikoyo ngai naza na plateau awa oyo kanga yango malamu ke mwana wana akufi aza mineur otala makambu oyo otelemela yango sunga ngai mama naza na makoki te ya kotelemela kolandela dossier oyo naza na eloko te naza na avocat te mais atanke yo mama oyo otali makambu ya violence yango naye kotalisa yango epa na yo olandela ngai makambu oyo dossier oyo ya mwana oyo akufi atiki biso atiki na bebe oyo ya mukie. Ok, pesa message pas avoir sur l'homme moko siko et bisa avoir sur l'homme moko azali moto akadira bato azabe pasteur likambo komelio po hôpital na eza cité pesa un message ma kolanda na boke binyoso. Oui, mais merci. Ngai kombo nanga mama Mundeke Emerance mama ya Nicole oyo auti kabiso papa passer vous voici l'homme nalanda kamate na mingi na chaîne na oyo vous voici l'homme otea kamala papa matea na wana ifale bato basala kape pa na yo balanda matea na yo papa wana nde putain no kende malamu kasi na reko kamwa problème o ko lingai ya mwana nga Nicole ban aya pe defo no putain no za ko hospitaliser kuna ba docteur nyoso ba yebi baza ko mitungisama na problème o ko lingai papa en tout cas yo ka likambu o soko okite ba yebi sote ba bombeli yo nga na ko no se likambu na biko za mosali na nzambe talelanga mwana o naza na makoki pete ya kokunda na za pele loko ko sala te bebe yo atikali o feli o mwana na yo kutu mwana kasi na yo nias na yo azwa ki ya charge eto ko hospital ba kisa sombela ki to fute loko te me ko tala na yebite nsoki na bonzambe nzambe apambola ye yango na lobi bolandela ngai likambo oyo papa naza na eloko te papa na ngai pasteur na ngai mobateli pa te tala makambo ya hôpital na yo nayebi ke etambusamaka na prière na yo landela ngai likambo ya mwana oyo akufi mpe atiki mwana mbongo akunda eza te naza na eloko te Patrick wana oyo asalaka epana abwaka bana kala na ya wana ta combien de fois kolobaka bana oyo bazotanga te moko auti prison 2 ans mpona kozanga eloko ya kolia bazoboya nakutana na yo papa lelo nazoyebi biso sunga ngai baboya nakutana na yo azokosa makambo ebele abwakelanga bana 9 nyonso misato nasema bele lelo oyo abomisi mwana na ngai Patrick Nzau travailleur na yo Patrick Nzau chauffeur ambulance lelo akufisi bana misato lelo 4 mabomi ngai lisusu mpona makambo na mabe aliaka mbongo na salaire na bana na ngai te lelo oyo ngai nazwa malade na vana ndako bana nga bazosufri totika pe totala kete mais lelo abomelinga mwana na ngai papa voici l'homme landela ngai likambo papa ofandi wapi mama ngai na vandi na ipe na wangu na veni mbama numéro combien bapesi numéro kuna bilete oza numéro de téléphone numéro de téléphone ya mwana na ngai ezali awa bazwa bino bazwa contact na bino bakozwa ngai na numéro oyo ya mwana na ngai koma iloba yango numéro na ngai ezali 082 065 67 70 oui na bandeli sur 082 065 67 70. Ok, mwana opesi kombonene mwana kombonene mwana nalalaki na butu na mimoni kaka bazoyebisanga na pese kombo le combo ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ok. Donc. Bande konangai bomoni émission boyoki réaction maman moboti réaction maman ko bomba mwana 9 mois na libumu na ye bino mibali bolingi ko fanisa misote na ba fiber na ba Facebook partout bozaka ko koma ba je t'aime oza mwasi kitoko na lingi yo to ko monana maintenant le sort yango ndeko shadow il faut monana ozo ba responsabilité na yo parce que tu ko lingate yo salima kamuna yo ndenge monaki wana ezali lokumu non chérie je t'aime chérie I love you chérie je t'aime yango yo yako mema mukumba na ndeko na ngai bandeko nyonso balandi émission oyo ndeko na biso Nzau Patrick papa Nzau Patrick zala responsable aza mwasi na yo azali mama ya bana na yo soki lelo kufi akoya kota fleur comme mama ya bana na yo soki yo pa kufi yo koya comme papa ya bana na ye donc relation les réseaux liés bino za bana
libala ezali tene ozo kanisa yango mais libala ezali il faut que ba ko prendre ba responsabilité na yo eza passe pe soni ba ko tanga comme na télévision yo wana patron boss eza passe soni hein boyo ka soni boliga voilà il faut prendre vos responsabilités na ko senga na ministre genre et famille bandeko nyonso balande mission oyo amité malamu mama pesi numéro awa ndezi la kabongo na tokomwa mama pesi numéro na toyoka ki mama sunga maki mama akutana na avocat solo o alalek makambu na ye bakei mama akutana na justice moko ya solo ndeko na biso Nicole akundai malamu et puis ndeko Shadow na association pour makamnazo mona awa na magistrat mais ça association de malfaiteurs bakangami mais caméra na biso ko zala on peut kuma ma procès wana il faut la téléviser il faut en direct ba comprendre ba lingaka tout ba ça la lisusu te ba comprendre qu'il faut la responsable parce que ça soni pe mawa ya mona makamba bona mboka na biso Kongo nyosu tolelaka na ba kuluna yibi biso sak kuluna kati biso maboko tolela kuluna na este tolela na Ituri tuyasukolela awa likabeteli violence to suki apna mukolo malelo ndeko nanga mosu lubaki eza passe mingi na asere mama ye mo azana botika na mama boyoka réaction maninga za malamu pena mingi te